ezali bureau na biso momba deuxième pôle on appelle simbote kota zali na Pichu Botoko ba bureau na somme ba tresser les tout bazali donc bayebi organisation ba ça les grands mouvements bayebi ndenge nini ba sala ndenge ni biye oteka makala mingi te donc o CPA na o bango makambi lobi bango mopi bazana na mutema donc kala mingi to mo ba bayebi sabino nda bozaki o pano o boy déjà touché parce que etikali donc bandolo ba o so yoki biso balobi ke non stade des pour toujours ba ba sita au stade bango ezate stade bango ezate eza ba kadia le stade déjà est confirmé stade wana play auto celle déjà yo mona nango tenga de na monyo yango play ya mabe bagolo bazaka bo muteme chaka donc on jour wana koka okomona yo mo bagolo nde baza bagolo baza dans le monde baza partout dans le monde bagolo Cédric Ndinga ya mama madoseye Cédric ya madoseye aye Yoleli Cédric Ndinga ya madoseye et sale le côté ingratitude na mokili donc eza faux. Est-ce que tant obi babando kanga ba chanteur ba tchara ba poutre est-ce que poutre ezala voix to ezalora peut-être mtalo ngola po moi ma foute ki ozali nelo. Ba chanteur alelo komi boulot za muke. Ateli. 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 Ateli simbebo. So eka plateau monara. Monsieur Sega yé na ko to chembate o leli ameo mamo bandundu yé chembate do sisa bate mamo ga ay boyemba do yumo obi ke ba journaliste msuba ipe musique le botina biso bo blanc le yemba vous savez bien que accompagne la que esthétique et boma vélo National Golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mamina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Voilà, merci la internaute tout Bolanda partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci pour la confiance et la fidélité. Alex Ngandoumona Moulouba, les Benjamin de la presse, moi na maman autrement dit moi Nzambe, votre serviteur n'a toujours pour nous recevoir nos boulot. Merci na encouragement na binozo comme un grand merci à Merdika Yembe qui est derrière la caméra. Merci infiniment na chef Fennec Mokonzi na réalisation. Merci na maman fille maman Masolo. Ya papa Audace Milandou. Un grand merci à toi, mon président Jacques, depuis Evry, sponsor officiel, le président Jacques Balobi, les rassembleurs de tous les Congolais. On va vivre à la carte Evry, na Moni Bongo. Romi Missimi, chef du gouvernement. Ban Evry, tout Bambo, Tenabino, place Bozali. L'ingénieur Dominique Kialanda, mon papa, l'ingénieur Dominique Kialanda, depuis Luanda. Azote à la Bissou. Un grand merci. La boutique Bijou Molato. Boutique Bijou Molato. Ba vrai nanatou bokende kuna na bijou molato sur Kanda Kanda A2 na Kasavubu boza mobimba. Merci aussi na boutique méga top balobi kuna ba vrai tonton kuna rozo habillement tout ya catégorie tout ya classe tenue de la ville fashion nyonso rozo na boutique méga top na Inza A63 sur Kasavubu chez Papa Blaise Micho kende recoute sous boutique méga top na Niangwe numéro 197 arrêt Major Homo na boutique méga top et Papa Blaise Micho. Et ça on a merci à toi Miguette Drum depuis la Chine je pense na batak pour comprendre que Tozana Telele l'un des soldats à Jésus de Nyons Ferregola. Volume 1 il y a Dynastie toujours disponible sur la plateforme et tout à téléchargement et bientôt là le 24 juin tu as rendez-vous Zali na Stade du Martyr avec Ferregola na Jet Set Mobimba. On a soutenir toujours l'artiste comme ça la plaisir merci quand de même langage fongolanga là je invité nangai Tselele. Bonjour. Bonjour Kapote. Santé. Perdu. Dynastie volume 2 où sommes-nous malgré ma les mecs Robima to komi wapi na Dynastie volume
Ouais, Dynastie volume 2, c'est Sili, donc tout c'est la fuma mboka inde appelle ça jour au boaka. Na yo nanga tout c'est la. Tout est fini, marambo tout déjà tout. Donc quand Mambonze a Nzembo Alimbonde ça la moi manœuvre est-ce que bah c'est ça que des gens arrangé on dirait bah enregistrant on a monté Nzembo Alimbonde ya on dit ça la mort offrene Dynastie. Ils sont allés à tout Sili ici mais peut-être qu'elle est qui on a eu moi en salle. On peut dire que prise à Dynastie n'a pas donc voilà déjà calamité Dynastie c'est bon. C'est fini déjà. Le roi Yozamoro ba musicien fait rigoler nengo mone la nenge bosolo la leader. Est-ce que tous elango avant Stade des Martyrs ou après Stade des Martyrs? En tout cas kala mingi atena lobby na do Dynastie zo bimala. Donc tous elango avant Stade des Martyrs. Eko bana. Mais na isoka ke ntsunga lango déjà za pembeni. Mais qu'est-ce qu'il avait fait auparavant Datso Bobimisa rôle fait Dynastie Bima volume 2 ni nango salama ke bima. Non, moni fuma mboka ndem tu aza ko le projet yende mto sala makambu na ye biso to boka client to bi nani yango mokolo makambu le padre mokolo makambu nani yango afula ka donc yende ayebi auto sala biso to yebi ka mama wala mama desu na makoso mais to zela kaka akabola donc yo cha mama presete même si biloko ya obela te yo sa mama kabola donc to zela mama imotanga ebela nani kibonge mama kingandi mama voilà basana bino bando kabula donc voilà ngana to zela bakabola to dami voilà to zela bakabola to dami wana to zela sortie à Dynastie volume 2 telele na Dynastie volume 2 parce que na volume au participer kana baker ozoek ba vos côtés na volume 2 to zela ni nous on nzembu bombi featuring na Ferregola to zapeka kana ba vocoka. Non, nga saka na ba solo vocal nzembo za temps na nzembo te papa melina adressé nga na banzeng na ndenge ya vocal bazela ka ba vocal ki toko ezali wana na kati ya Dynastie ba za décider ko ta rancelele ba lineni no memina biso kina biso na ba rumba normal to otenga misi biso peut-être na ba style mabeza ezo gesa motema na ngai na mesala kofuka mela kayo butu nyonso Freddy Kagar boss Berado Prince Yannick Kayenga ya Cherigola lolango na yo komelinga izoba yolesinga manga ya mufude nakomi prisonnier d'amour condamné à mon lolango 18 mois de Belgique Fiston Tselele Mayele Dina Tchétché Babilo réali Babilo revenait à lui. Pardon, tu as tout fongola moi parenthèse moi mouké. Tout le monde a départ ya mort ba mission na bino. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a Janelli ou a peto bandoze la volume de Dynastie mais Tolandi a offert partie soutenir na jet set. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, yé pena le couteau m'a bêté na ninga m'a bêté to robeta maso na été na mouké. Et puis il y a le roi Maï océan autorika kopuboé océan zalon à la sens donc yé pena limbi sanga so mona nga faute na robeta maso nité rien ngaza niveau nité oui baza ba bato ba flatara fromage moni dans la société si ba tiki 2 3 4 fois voyage faut là que ça coloquer ce que ngana elika voyage té na eli boulot. Mais comment se fait-il bino yoko voyage donc senti que ndenge to betaka na juste de niansona mitema ya bato misusu tellement to ba nzambe te to mona te bato misusu balingi président ndenge solo baza bato balingi pe bato président ndenge lukuta pe bazali ya mo mikoto bigara mambo betelinga na mamso betona to na système madesu na mai iye mo ya mabe osani iye mo ya mabe parce que biso to ba vraiment desu bato ba olia biso to za donc donc pardon, si on comprendre bien, c'est parce que moi, bah voyage, les cas qui a tikali, il y a un côté aussi portant. Tout est à Kendaka. Ok. Ah, l'ongolani, ça très très. Donc, il écoute nos lignes pour. Voilà. Pourquoi quand on s'en a bien mon boy, la moto à l'action bolam. Il est comme ça, biso ba misère, on a moto mo apesio bolam, a fongolé le mutema, a fongolé le poche na yo. Et Zouakata ne fils que 5 000, 8 000 au sauvarapé, aux Olympiques. Mais le Bobalou qui est lié sans cause, sans problème. T.
batabongo ba mité mabe to koleta masolo na été na yina e mabe za TV donc il écoute. Voilà, tout le monde a mentionné tout sur le fait que les musiciens n'ont pas vivara. Qu'est-ce qui fait que ceux qui placent aux alliés au Kumisarango, soit Pessikara Mkongo, beaucoup moins au Bomango, ils allaient à Nîmes. Ils allaient battre ba hypocrite. C'est-à-dire ba hypocrite wana eza. Mon temps on pose à Zora biso sala ba test. Na regretaka nzambali misanga asalaire mo fala la kisa mitema. Ceux qui bozala bato sika moko mitema ezomona na ki o alingi alinga. Tellement mitema mo na raté. Bato misusu ba obulela ngaka na ndenge mo boy donc. Bango baza ba traître, bango baza ba deso mabe. Biso to ba deso pene solo bato baliaka. Donc ya moto na système ya madeso mabe so tchon na mai. Bango mo mabe osani. Babimi. Donc voilà. Champion mouké. Chamou. Donc chaque route mouké te mais. Non, on est pas ça. Chamou. Bela kotela, bela kotelisa mbebwe, bela kofiba. Moso iseka yemba. Yango moni système un jour faire faut kanga ba chanteur tout ba yemba te. O ba za na influence mo be ya kochaka ba poudre, ba nini po patron nga mo fini ebimambo. Donc voilà fait na biso donc mutalia mbonga mo fini so liango te wanga ni zengra. Donc biso ko tota ba chango to bana au foot na ndako na ba 5 km to liambonga mo fini. Donc voilà quoi. Ingratitude na mokili donc il faut. Est-ce que tant obi baba ndo kanga ba chanteur ou ba tchaka ba poudre est-ce que poudre za la voix to ils allont peut-être mtalo ngola po moi ma foot ki ozali nelo. Ba chanteur alelo komi bouleux za muke. Ateli simbebo so ika plateau monara. Monsieur Sega yé na ko to chembate o leli. Oh. Ameyo mamo bandundu. Yé. Chembate dans 6 na bate mamo ga aibo yemba. Donc yo mo obi ke za ba journaliste msuba ipe musique. Le botina so bo blanc te le yemba. Vous savez bien que accompagne là que esthétique et boma vélo. Tout le monde esthétique et boma vélo. Na course va gagner à esthétique et boma vélo. La course ta koufani. Qui le l'équipe ba rétroviseur, na vélo, ba frein main, atia on a vélo. Vous comprenez? Parce que biche to bateau. Moni ba prise lelo ba comme ba millionnaire, ba comme na ba mbongo parce que bazwa ki temps. Bazwa ki temps na bango. Yo kasi na kati ya maison mère mabe na malamu ezalaki te. Na kati ya maison mère mabe ezalaki makambo super ndi so peu près passe na mutema mais tellement za place pese kwa ngakanga mutema. Mais lelo formation na pe esali ke lelo azala oyo azalelo. Donc ba misa lelo ba komi pressé kaka et l'orchestre, l'orchestre fonté mbongo te. Bazo bomba carrière na bango aussi na biso sko ba oyo to envia ba presse to za la poste biso to ki na rappel OK poto zongi au beti concert boye kino au basculer na bagnole au régner télé li on a télé la faire rigoler on a télé la ke boye mjou avoir je bokei sur bozongi c'est ça un soldat mi se fois ande bongo mais tant que qui m'a déjà ozo bomba carrière non comme no coopérant comme job au ça va boulot. Parce que nga za mise makila nga za mise makila na bagi nakozala pa yaya nazana yaya peto ko jala na yaya voilà donc voilà merci beaucoup Télélé tobetali sur les attraits capitales aux actualités le 24 juin stade de Martyr on se sentir non ndenge ni yomoro parce que tout ce na mikolo ya rotanga yomoro se sentir ndenge ni mouvement na nzoto on se sentir ndenge na sentir po papa emo na ndako omoni soki papa na ndako lelo bima musala te ngai lelo musala te bana pe ko ma triste mais so papa za à l'aise na makambo moni ngana à l'aise moi na pas à l'aise dans stade à l'aise pio à l'aise. Il sauté devant une grande foule. Il y a 80 000 places. Il y a 120 000 places. Tellement ça moussa na biso. Bas à la 250 000. Na banga na ngati.
na msolaka na bango pembe mais on sala bango msala balingaka po basepe nanga so c'est msala mabe ba olinganga te mais so salika bien ba sepe nanga donc naza eloko na za kutu na mona bango bongo pe kala donc il sala plaisir qui prise bien exemple tselele les calbosoma na moni bango on va bien mourir na mona bongo kala voilà donc ni chaud le au stade du martyr voit musicien pour que beta mais na ba public ba fan ba to balandaka bino ba comme ça stade du martyr première option plein à faire à plein ou à quinoa na bi ko comprendre mon loba pour na plein tselele parce que bo bangate à faire à plein parce que on ndelo ko ba remonter la liboso na ba yo balandela ba détail ba son wa la takini na sala ki plein public na tout ça est plein à ma B. Ça dit déjà. Il y a ma B. Donc concert est bétamité. Il y a ma B. Ah télé. Écoute, on a regretté ce stade là. Bah image éthique là. Éthique là. Quand on m'a dit aux gens en Ngolo ba. Stade là plein auto celle déjà. Yo mon non tinga de na munyo yango. Plein ya ma B ba golo ba saka ba muteme chaka. Donc on va jouer on ekoka. Au moment yo mo ba golo ndi baza. Ba golo baza dans le monde, baza partout dans le monde. Bagolo. Donc stade est plein. Donc le banga ko teki na banga makambo na lo Thomas Mbuya yebi double toto to chibola yebi makambo yo finanga le boss de boss Patrick Ikana yebi makambo sans oublier grand frère nanga Nestor Mandela yebi makambo plein ça déjà plein. Plein ça déjà plein mais bato belé bazomi tungisa pe tselele stade de martyr kalaté jusqu'à là non ba libi place bato ke no sumba ba billet non bo bandi ko teka ba billet o ke to bato belé bato beta Wenge 4x4 bêta qui fallait pour pas bêta qui va billet 1 mois et demi presque avant concert jusqu'à là tout cas pratiquement là 1 mois non bon dit au teka billet qu'est-ce qui se passe ezali biro na biso mba déjà pour le on a pesi mbote kota zalina pichu botoko ba biro so ba tresser les ba tout bazali donc ba yebi organisation ba ça les grands mouvements ba yebi ndenge ni ba sala ndenge ni biye oteka makala mingi te donc o sepe na o makambi lobi bango mo pe bazana na mutema donc kala mingi to mo ba yebi sabino nda bozaki o pano o boy déjà touché parce que etikali donc bandolo ba o so ko yoki biso ba lobi ke non stade des stades pour to ko ba sita o stade bango ezate stade bango ezate eza ba kadia pour stade déjà ça confirmé pour beta stade de Martyr puis bana pote belé ba délégation ba loko ba vila na Thomas Mbuya de London bazoya ba fait le quoi ba Babi Tulomba Jagger grand frère propre ya comme papa na kulutu na ngai donc ba fait le roi ni ba tonto tunga London ba le roi ni aller chacoupé wa pe stand ba tout ba djike belé bazoya stade aux ala plein les agitoko VIP kitoko ba côté on a pe kitoko ba donc tout le monde est satisfait. Donc bon, il y a bon là avec la musique de Jésus de Nuance, le roi de la rumba, il y a Congo donc voilà quoi. Nini oyo, c'est le bino borosa là, na stade de Martyr Ozali qui a un concert au Toti Kota là récemment, qui a ba beta ba zangisa qui peut-être s'il faut le dire, na ba concert au Toti Leka o bon ba beta qui zangaki au bino boroya na le roi ya sika na ba concert au Toza. Son chant na spectacle pour gagner bango tout chant spectacle pour gagner bango voilà merci beaucoup télé les to qui n'a besoin souka ça fait beaucoup de temps ba benga jet set orchestre local vous voyagez raté poteuse à la vraiment les sous-souter mais il s'est dit déjà que bon ba visa aux États-Unis est-ce que ça solo ou ça lokuta bon mouvement ce grand mouvement comme mamba lokuta aux États-Unis ngo bima banda kalembala na mbala o faire que les États-Unis ba musicien ti ba o na niveau ba c'est comme no bobeta ba défé loterie na bomba raté na banque likambote ba wana so mon ba ba bongo ezaka ba kadia o balinga biso te mais na normalité leader na bon tangala leader ni Congo le leader na la Azate compte bancaire voilà donc tout bango bimisa mutu moko te poto ebi mamna ba bien tangela nga mulile ni na Congo le no so sala o frère sala ngote izate temps tout cela rendre temps pour ça landa mission na Wilika Embe pour ça loba abinga na ko kende sus ko beta concert na poto na banzembo ya kalaté
faut nabeta concert na banzembo na ngasika donc dynastie ezobima poto makambo ezebele fuma mboka za muto alobaka te bokosepela bokomona makambo oyo ezoya okomprendre ki wana grand chanteur ya mboka ya nkita ya mboka na biso oyo wana donc est-ce que oyebaka bato lokola bafaire rigole so aza bakongo te richesse mpenza te richesse na musique na so eza faire rigole so baotanga RDC oui. Batanga RDC na babilo rebelle tolanda tomona batanga fali pour par rapport à ba trophée belazo zo trophée récemment à des dions na artiste congolais pe na flamme maman na ça tenir faire mon vidéo le bar maman na mutalu kutande omonye wala muta lokutane te bata trafic tuna nini wa bata trafic il m'a rappelé mon tout quand même bon tuna nini asala lukuta asala solo ngana biga kosa naza tinda lo mama na ete ngana lo bere mama faire gol ngana hebi est-ce que mutoki na etang sa mona ngai somo artiste amené na mboka non za fils mboka amené na mboka so mais ngai naza intérêt mo envers ete intérêt na ngeza papa Melina grand chanteur de mon pays faire rigola o ezaki mutoki na inde sala gina futa ndaku mutoki na sala gina tang sa mona mutoki na sala gina lata jean mutoki na sala gina dona zala ndenge muto zalaka ngai bangote papa na oya TV pour ne kumisa bato mo boy est-ce que misate les honneurs à Congo quand même bike na bandal c'est Paris hein tokutana na bango na ozo tanga bakombo bakenda ba voyage mbala baso ba ningi nini mais surtout kutana pe na bakulo boy makudila et que le ba fina ngamo boy le falu koko mamba munzungu makudila do tali pe na chinanga o tali kedanga o tali lichanga yimo bino biare binote oh papa bon ndako na yo silanga ndako yebilo esana baba bakokutana bango ata 20 fois ba nga tout moko sona kei na yebu na oleka bango pokude ekeseni papa na ndako wana ndozo mona ndako wana ezana ba pièce musuna ebima te donc na muto auti so wa pango bolo ba na nga sona koti na bimele boy azo pali papa olanda bango te bata bat influence merci connaître nde fali pour beta na stade ya Masamba débat samedi to solo masolo musique ya Congo hein non c'est la question to moni auti ko pesa moko ba ya ba musicien na e na kombo Félix Tyson a pesi beaucoup le pan auquel bani par rapport à acte wana na le loko lo batina mam na bango donc ils mam intérêt na bango ya ndako na bango yangi talinga na lodi kaso tunanga non auto yo kao boss de boss grand chanteur de mon pays faire rigole albi a pesi marque aussi a pesi télé a pesi Nicolas a pesi boya. Est-ce que makambo ndako ba voisin talinga ça tient la moto ngani na vendre idéologie na mutu za dynastie le 24 juin na album na biso c'est tout. Merci beaucoup na batu batali biso télé les tours na suka ba bokyo retenir ni na passage na yo ba dédicace numéro de contact ouais na pesi mbote na ngai na Thomas Mbuya de London JC Mungu grand frère na pesi mbote na ngai na double to Toto Chibula double to Toto Chibula double to Toto Chibula Thomas Mbuya de London grand frère propre ba ya na ngai et na pesi mbote na ngai na Patrick Ikani boss de boss na pesi mbote na Alain Dinamo l'homme de surprise agréable na pesi mbote na ngai na Alain Ngoto le banquier de Belgique na pesi mbote na ngai na experté Patrick Ngoto bagoloise tout dadi mavungu ya dadangu abana Bera de Prince des Amunda et la pesi mbote na ngai na mère na biso Katibeba sans oublier ya Jean Thomas Kasa yo yebive na pesi mbote na ngai na banzele tout bayaya tout bagoloise tout donc le numéro na ngai plus 243 89 222 11 26 na pesi mbote na ngai na Cédric Ndinga ya mama Madoseya Cédric Ndinga ya mama Madoseya Cédric Yamadouseya Yoleli Cédric Ndinga Yamadoseya esale le côté dans la pesi mbote na ngai susu na Simon Gomes Bambaloma 3 noms japonais solo na kati ya Switzerland quoi et sans oublier Janice Tachunga Mputu Banga Muchuri le gourou du temple donc Zaidel Yando Batutu balinga biso ya Cherigola grand frère propre merci.
merci à Télé, merci à Batutu, au Bazuite, au Talabiso, Zaki Bongo Télé, merci à Merdi KMB, Bazaki na Simabilili, un grand merci à Maman Fille, Maman Masolo, il y a Papa Audace, Milan, de mon vieux Patrick, à Triphase Courant, et à Chine, big dédicace à toi. Merci infiniment à Maman Bijou, boutique à Bijou Molato, Balobi, Maman tout, Basser tout, Banzele tout, vraiment, open, Balatara bien chic, classe, pour nous robe à soirée, Bilamba, manifestation à classe à ville. Tokuta na bongo na boutique ya Bijou Molato sur Kandakanda ade na Kasavubu et puis pour na ba papa pe ba tonton tout tokende okuta na bongo na Mega Top boutique Mega Top na Inza A63 chez Papa Blaise Michu kende go mona sous boutique Mega Top maison de billets de luxe na Katia Nyangwe numéro 197 arrêt référence major Ozamo Bimba Bongo. Merci à DG Espérant Kimwanga Amiga Drum Live Kula Bol c'est Scorpion. Grand merci à toi honorable Gauthier Bitaki Wetesh à Hôtel Abisso. Merci infiniment Nancy Dumbalaran de plus 33 mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne Lionel Kasso mon apôtre toi de partout. Un grand merci à toi mon vieux Guylaine Lucine papa na Guylaine la carte à Cape Town Badjo Bazia na Lubumbashi. Bon tellement de l'Alex de la nuit à trop. Bon partager mission, on se retrouve à la prochaine. Ciao. National Golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mambina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Oyebisa,